Mbote, bandeko ya mikili ya poto, Paris, Tobenga Bongo, États-Unis d'Amérique, Belgique et partout, Suisse, Irlande, Suisse, France, partout au Rwanda biso et partout dans Mokili yango. Et pour la deuxième fois, pour notre service, on a bien que tout le batango nyonso que on donne ce qu'on a. Donc bola moyo tozanango, il faut to banenya partager yango na basusu et partout. Encore une fois, c'est Roger Kaniki, vous avez bongo RK, association où ils allaient aider les personnes vulnérables et pourquoi pas aussi, quoi appuyer, quoi matza bango na ba travail, stop la connaissance ils ont mis et pas na bango. D'autres kumbeli bino kaka les mêmes batouana oyo baza ko inventer, bazali ko créer pour na bien-être il y a congolais, si ma appui stopé appui il y a Roger Kaniki depuis États-Unis d'Amérique, tous mis na bango, tout sur la directeur général, il y a RK et juste après tout kutana pona ko appuyer ko épingler ne fisque moko na kati ya nyonso wana. Alors suivez. Aster Arnold, bonjour. Bonjour, Papa Sony. Alors, pour la deuxième fois, semaine passée, au Kio, tout le monde a Kio partout dans le y a Internet. C'est pour ça qu'il y a ce qui est RK, et puis qui était Roger Kaniki, le projet RK, association, vous connaissez tout. De là, il Tokumba Meli Sepembe Nayo, de quoi neuf? Bon, tous alliés à Wapona, Mituna Oyo, Tomonaki, Batubalobaki, tous valoriser les talents, mais Wapi Batongo, Batalenti. Il fallait que tu aies bango, yango monitoyer. Parce que Bela va douter, hein, papa, on ne parle pas que ça, mais on parce que les Keli Batu, comme on a, Neti Oyo, Mayasika, toujours le drapeau congolais est là, et le visage de l'homme qui fait beaucoup pour ce pays, Abed Dachou, le boss, Alingi ba jeune, Alingi Batu Nyonso, en papa na biso yango. Marc Oyo côté Kama, na Brazzaville, na Togo, na Bénin, partout. Et ça l'un des objectifs, il y a RK. Il y a RK. Tala papa Kitoko, Nyonso, Ozo mon ezana ba sachet nango. Et comme il y a poil. Il y a pas poil, tout ça là tout et tout. Vous voyez ba biso kaka na griffe Oyo. La griffe Oyo, nde biso RK. Voilà, alors Tambol Nabango, il s'agit de qui et qui alors? Bon, à ma gauche, nous avons un artiste principal. Principal, il y a RK, il y a qui se présente. Papa Mbote Nayo, Tokoye Bayo Kombonani, Babiyon de artiste principal, il y a RK, Tagi Fabrika Mama Papa, il y a Ekolangwa. Bon, na Ekolango, show. Académie des Beaux-Arts, nous avons Kuna, Sali Peinture. En tant qu'artiste, Maël et Art et Zalamutu, nous avons une idéologie na bandosala ma papa. Kombo nanga Vianney, c'est moi l'artiste, quand monsieur Arnaud Daouso Loba, ngande na sala ba biloko toujours réaliser ngo, toujours pena besoin na posa ya ba soutien parce que ndenge bomo nango to réaliser on a maboko. Nous avons vraiment la posa ba machine, ba matériel pour tout réaliser de façon professionnelle encore. Alors, le Oyo, qu'est-ce qui manque? RK, ça va ou ça ne va pas? Le bas vérité. Bon, RK, ça va. Président Nabiso, Roger Kaniki, Antika Bisoté, tout ça toujours naïe, tout réaliser Moussala Kitoko. Mais tout ça vraiment besoin de posa et de soutien. Ba soutenir le président Nabiso Roger Batika été parce que ba initiative a boy. Ndezo senga na mboka. Lelo ba jeune tous éparpillés misala les athées. Maintenant moi muke o biso tozala ngo tokosunga pe jeunesse tolongola bango na makanisi ya kuluna to former plus encore pour idéologie eza pena bongo bakonza mboka ba soutenir biso ba jeunesse lelo ya mboka Congo ezoke na libulu tozongi c'est un peu jeunesse. Donc avec RK tout va bien. Avec RK soy ba soutenir RK na siré bakonza mboka kuluna esila na mboka. Voilà, alors pasteur Arnold, à Paris, vous êtes sur la droite. La droite, je veux préférer se présenter parce que Yazali, chef magasinier, c'est un monsieur qui est très sérieux. Il y a beaucoup de tika biloko, tozana ma papa belé na remémore na bureau. Je pense que bien papa tika biloko wana bo yeso da commander bino bena sans père numéro 200.
yo pesa ngambonga sans père sikone. Ngana tunio sans père yo misango. Machine te mabo Nous kaka. sommes en train de parler de milliers de pères autosana. Totika boye ko passer à Donc, nous parlons ngana sans père. Donc c'est lui le magasinier, il est responsable de biloko tout mais azapé artiste coordonné. Papa mbote na yo? Mbote. Yo kombo na? Ngakomona nga papa Jabe Nzuzi. Papa Jabe Nzuzi na Lipasa. Oza Lipasa? Yene na gindogino na RK? Na gindokina na RK mais RK to na papa Roger, yende mutasimbi penda RK makasa simbi biso. Yango moni lelo toye penda pour se présenter na bana mboka, bamona pelage musale ezali. Mais musale ezali tozo senga kaka soutien ya bato malamu batia biso maboko. Oh, ndenge Fati Beto alobi mboka kende liboso to kende liboso. Qu'est-ce qui vous manque? En tout cas, budget ka mutezangi biso. Soki budget lelo ye penza donc kuluna kosila. Papa Fati Beto amona bela to sisi kuluna, tozi pena ba travailler ebele pena to former mboka pende ke liboso. Alors, Pasteur Arnold, apparemment, bon, la vision est géniale, ils allaient loyable, et puis, en dehors nango, bozo kanisa sunini, na tunyo pour la deuxième fois, qui est derrière vous? Pour la deuxième fois qui est derrière nous, je veux te répondre, c'est monsieur Roger Kaniki. Lobata vérité. Na lobby ezali yende konanga. Mende makoki ezamini te bolingo ezala motema na ye, ezala lokola ya Fati Beto. Roger Kaniki est soutenu par le gouvernement, détourné à la fond. Soutenu par le gouvernement, c'est un ancien commerçant. Abandaki kokende bambandaka, azosala banini, asungami akomi aux États-Unis. Na nzela ya ba biloko tobetaka ba développerie, ye akomi aux États-Unis, azui mwa facilité ya kozwa $100. Alobi te na kolianga moko te. Na kanisa ta mboka nanga. Tomeki na ye mo likanisi yango tomoni bato bayeli biso ebele. Tobandaki yango na sebe bato baleki ebele. Tomoni ke tokokoka su mokumba wana te pe likanisi eza malamu parce que babilenge o po mususu azali ana so lakso azelenge o balaki kokata baninga ba machete balaki bitumba mais babilenge bakomi ko sepela kozana kati ya RK tolobi te komi likambo ya mokili mobimba diaspora makambo ebele ezaka kate to tumba ba concert to sala boye to yebi que vous les diaspora vous aimez votre pays c'est bien les apeka kate to finga mokonza mboka mais apportons à chacun de nous doit apporter une pierre qui élève l'édifice c'est ça yango moni RK a apporté pierre na qui élève l'édifice mais eza mokie to sengi mokonza mboka Fati Beton Mama Denise Nyakirou la meilleure conseillère du président de la République, le pouvoir qui n'a pas encore versé le sang dans ce pays. Oh. Je vous dis la vérité, papa, yo si omona na mboka oyo, ba finga mokonzi, ba finga mwasi ya mokonzi. Nenge to moni na internet awa, pe ba tuana ba continuer ko vivre. Mais je vous dis la vérité. Ba finga balemba. Je vous dis la vérité. Papa, le makambo RK ko. Na zolo bela makambo RK, je dois aussi parler de ça parce que je suis libre, nous sommes dans la démocratie, je suis libre. J'apprécie ce pouvoir. Il y a des gens qui n'apprécient pas ce pouvoir, baza libre ko finga. Mais moi j'apprécie dans le sens où malgré Batouazo Talanzala, Batouazo Salaboy. Papa Kimia et le Kinzala. Ngai na sali 12 pays. Moi je vous assure que j'ai fait 12 pays en Afrique. Par exemple, Ozana eloko kolia, mozoza na Kimia te, biloko kokito awate. Je vous dis la vérité. Donc mboke komi na Kimia, to komi na liberté d'expression, eza sustain na boye. Pona nini moto azali boso azali congolais pa lingi mboka na ye mobimba yango to Congo bande ya Congo ya ka poeza congolais papa olobi papa bande ya Congo ya ka poeza congolais mais na boite tango tozi li papa oyo nazongela yo to tie photo ya mokonza mboka ate mais net ogo de libani to tie ye azali kutu na po ya blanche mais azo sunga po noir il faut mériter trophée yango to sali monument oyo drapeau congolais lingi koloba ezo représenter mboka et le premier citoyen du pays c'est le président de la République. Aujourd'hui ça peut ne plus être Fati mais celui qui viendra à cause de la paix honorer tout comme ça parce que la Bible dit et Seigneur na biso to respecter ba autorité établie par Dieu lui-même parce que tout pouvoir vient de Dieu. Okay. C'est comme ça. Merci beaucoup. Oya suka bono tomoni ezana. Na ko préférer mo kaloba. Ponga soki na lobby ba koloba ke soki ndenge ni. Papa mbote na yo? Mbote monsieur. Yo be komona na? Komona nga Sami. Sami.
Mama na kuluna. Obongoli muntema na RK. Bon, nga en fait naza kuluna te. Mais nga Lobo makasi. nazwi grâce ya kofanda na ba grand maître o ba former nga o baza sur le terrain. Apesi nga mayele comme nga mpe nazalaki deya na sagesse na nga po nzambe atya kati na nga ete na mosala oyo bango balakisi nga yango wana nayebi kosala lipapa akotika nga moko mpe nasali lipapa mpe nakei na wenze naketi yango mpe nazwi mbongo ekosunga nga mpe esungi famille na ngai. Alors osengi baninga ba jeune batikali libanda baye kojoindre bino na RK to osengi bango ndenge nini? Bon nasengi na bajeune nyonso baya bayekola mosala oyo ekosunga bango esunga bamabota na bango me towana mwa problème towana besoin ya basoutenir biso toyeba kosala mpona kosomba bamateriel eza moke tokozwa ata 100 personnes tolakisa mosala mais so bamateriel eza te mosala ebanoki na manœuvre ok towana besoin to exploite biloko donc epanza na Congo mobimba congolais nyonso peuple na biso alata lipapa oyo esalami na RK. Merci beaucoup. Pasteur Roger, Tokabwani Nayo, juste dernièrement. Pasteur Arnold. Arnold plutôt. Roger Kaniki a continué fort, mon est bien à l'île. Elle est bon, on était, mais. Papa, tu connais un noté. Alambana. Tu as un temps à semer, moi, je connais exactement. Yo, mon roseau, mon ami, tu as un kati à Kotambola Boye. Dernière parole, Nanga, Ezali na Pessimbote, na papa, le président de la RK, Roger Kaniki, moi, Namboka, Zamba Pambola, yo, apesa yo, Yamingi Koto Zali. La diaspora nyonso et na pesi mbote na ngai na le couple présidentiel Fachi Beton maman Denise Nyakiru na pesi mbote na ngai et pas ya monument collabore oui na pesi mbote na ngai na monument ya ma papa ya RK le nom même ya ma papa Oyo le boss Abedachou. Je vais dire ça 3 fois si tu me permets. Le boss Abedachou, le boss Abedachou, vraiment papa tout est prêt. Pesa biso loboko benda biso pona tokoma esika toza nango bosenga président de la République soki mbela oye komeli yo kote ozali papa kolala te nayebi ke kolala pe te po tondi bolingo nzela mosusu akozwa ye ezalaki te po bangaki bakanga nzela nde yango oyo ya malamu pona kokomela ye. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup monsieur Soni mbote pe na yo moko. Merci mbote na Roger Kaniki. Merci beaucoup. Voilà, comme vous avez bino moko bolandi ndenge nini ba expliquer biso bomoni nature et endroit oyo to vandaki elongo na biso na bino c'est juste pour dire que il faut to appuyer ba jeune ba kende liboso to kozalaka ba demandeur d'emploi te mutala la mukebra j'ai des manger l'honneur et ya kosenga musala pa na to ça ba université pour akokota kata monde univers mais aujourd'hui congolais incapable ya ko inventer ya ko vanter et ya ko créer ya ko pesa image moko songolo pa kana kati ya alors nous demandons seulement au chef de l'État et pourquoi pas aussi au gouvernement Bobimba et l'ongo na Bedachou et bon ko appuyer œuvre oyo bo soutenir ba jeune ba kende liboso. Pourquoi pas demain les appels tour ba maçon, tour ya ba menuisier, tour ya ba belé on va être capable de changer ba donner na kati ya mboka na biso. Un grand merci na Nembala à son équipe biso ko na katanda ko na bino et pourquoi pas aussi à DT Kiakou pour koma na banda ko na biso na bino nyonso tout voilà. Je salue tout le monde et puis to garder contact na numéro affiché benga bango bo solola bo appuyer bango et kozala mara mingi. Alors à la prochaine, ciao.